de camp. On comprend. Moni bon chez yo le loza na facilité au côté partout. Poanine, on a camp mon côté. Bah tout faut bazar lo quoi yo mais bah tout sous pour ça intervenir depuis déjà au lingata la base. Comprendre pas bien kaka mutakan notamment la senga qui match mo ya football massivement na Global TV y'a moko trésor quoi Global TV depuis Moscou yo yebiga mboka Kim Jong azala na Kremlin pour na BTCT Global TV depuis Kremlin tout et tout tozala kuna na Russie avant Cristiano azala kuna na Messi Kim Jong bazalaki wana na Kremlin quoi. Abonnez-vous massivement à site Kitoko Global TV et le banango rappelez-moi vous s'abonnez-vous. Allez, s'abonnez-vous massivement. Soyez connectés sur Global TV. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Donc ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Donc voilà, nous émettons depuis la ville de Moscou, dans la capitale de la Russie. Les autres solo là déplique Pomba. Donc surtout tu as vu déjà que l'artiste déplique Pomba a préparé l'émission déjà sorti album d'instabilité au tout là. Donc nous ça qui ont déjà depuis Kala, sorti d'en haut, et puis Kala est déjà date les 12. Donc voilà. Pourquoi tu es au solo la déplique? Tout le monde émission sur les canasima. On a quand tu le biso. Tant artiste les kaka dans l'interview, tu l'as ou artiste au bimisa pour plutôt zoaper matière na kati puis tu y a conseil la analyse parce que mutunyo soto bon na kati neti biso to komona. Yango tu le vois toujours. Mutunyo na façon na yo moni la maka. Donc voilà. Et avant au quota, na vif sujet, na opé ça d'abord un grand merci, na bateau va continuer pour soutenir Bissou. Ah on a global, tout petit bongo Gogas Massamba 007 code à Moscou et à ici, tout petit un grand merci bongo na Alvin Naba, donc voilà, Babik Salam na yo, Freddy Massimango et pourquoi pas na Jimmy Agazulman, sans oublier Malik Mwamba, mon ami. De l'école, hein, quoi. Donc Masana Gondo, patron de Kinshasa, to Pesibino, Ba Mbote Ebele. Donc voilà. Alors, quand on est Sabino la sommaire la biso, tu m'aurais expliqué Nenge, Toko Solande Konabiso. Je pense que émission Oyo, Oyo Zuyango, to tiré en haut, na chaîne, il y a Elengia Congo, donc il y a Tracy Mbelenga, il y a Mama Glody. Diasuka, tout ça qui est en Okuna. Bon, on a posé l'intégralité. Il y a vidéo Oyo, beaucoup de Congo, beaucoup mon yango ezaki mission kota ki lobby. Donc biso musana so yango wana tout là en actualité, tout là en actualité. Donc c'est un peu ça. Voilà. Ce bolandi ne qu'on a biso déplique à déplorer le roman Oyo lelo est comme vraiment vague. Kangi vraiment Kinshasa Mobimba, donc chaque artiste a commis vraiment na ba journaliste na mais bomi musala il y a chronique surtout musicale et bomi vraiment musala parce que donc journaliste X a que ça la émission na musicien XT parce que baza clan moroté ozomona lelo komi bongo bon ba tout pe lelo ba na ba chaîne YouTube ngana nakolo balelo pe komi arme moko boye ya ko créer ba entourage ya ba artiste bazo créer ba chaîne YouTube pour bazala wana plus pour na ba promotion ya ba artiste na bon ils ont pe mabete hein donc tout le besoin na mabete mais ils en a bateau ba spécialiste ba sala la promotion ya o ba bengi promotion solo donc ba pe ba na posa tout ça la même promotion numéro na so ya wana bo bengi biso ah ils a sans complaisance donc sans complexe. Surtout sur l'artiste, tout le l'artiste, tout sur l'artiste, n'ingezali. Surtout à côté plus positif, il y a artiste. Alors, tout rapidement, pourquoi tout solo là déplique Pomba. Apparemment tout le bas, on dirait plutôt le bas Gazaki victime parce que ndeko artiste aye pas na biso ba chroniqueur pour tout ça il a musala. Donc aye aussi nga musala. Mais ko senga aye ko senga musala, bogo kango na ba na ba propos tenu na ye akenda qui pas Frank Stema ba tout ba bi ba Frank Stema ba Vincent Chiluizi et consort ça parmi ba chaîne YouTube où ils a vraiment assez na ba
na ba abonné belé. Donc ce que ça promotion en tout cas message non peut aux ala vraiment un peu capté parce qu'il y a beaucoup de des abonnés et consorts. Donc vous comprenez, donc c'est un peu ça. Mais ndeko sigoyo tango yaki kuna carrément l'artiste journaliste a refusé tout le bango bon. Parce qu'il y a aussi un aide qui est sorti album les 12. Mais dans un apose bigaka boya tout ça moi organisation moi match ka ndenge zalaka par rapport. Mais ndeko na biso a boyi tout le babon. Franck a boyaki et apparemment il dérangeait qui vraiment artiste. Donc et puis artiste a évoqué makambo ebele na émission na olobake a dévoilé makambo ebele et lokola ayaki na presse en ligne amoni ke na presse en ligne ba pesier monnaie de singe nde balobaka pour soit bazongiseli nkodia azaki obligé falaki azonga na télé analogique oyo tolobaka bongo ba télé en clair oyo amona toyebi kuna tomoni ba Charlie Prince ba Omba Potongo ba Virginie Manganga namoni ba Anthony Nkoko Kuntwala mon ami je te salue donc voilà Kenaki na ekuna et je pense que kuna epesi quand même moi positivité par rapport à sorti album nae ou ozala les 12 donc voilà mais tomeki ka ko commenter moi muke mais tozo tchela bino ngo toyoka ngo ensemble la susu na bino et puis toko meka les susu moi ko commenter les susu moi muke après ya koyoka makambo ndeko na biso akoloba awa bato batalaki te ou soit bato bazalaki un peu moi qui dit ba donc bo talango vraiment awa donc voilà déjà ezalaka nango déjà ndenge esalelaka wana bato tu bayebi ke il y a des camps on comprend moni bonche yo lelo ozala na facilité okota partout mpo nini wana camp moko te bato tu fo bazala lokola yo me bato mosusu mpo yo sa interview na déplique déjà olinga ata la base comprendre mpo yebika aza moto akamp notamment nasengaki match moko ya football mpona kosala collaboration na soli na Frank Stemai alo ndenge nini ya boye après 2 jours azongi alinga oh non ya na kati kuna baboyokani eza te bao bazoboya bamosusu boye bodo apesi bamwa baraison mo alors vite fait nga mona comprendre déjà que il y a quelque chose na recourir mbal moko pa bajournaliste ya nini ya télévision voilà parce que notamment tozobimisa album il faut ba journaliste parce que bino bato bosalaka boa bapanzisa ngo rôle na bino ya ngwana biso to basali omona siko tendance ya esprit wana ozo boma musique ya Congo c'est ça parce que mususu omona ke ngade ana zala na artiste X dans son ke makambo déplique artiste nanga ona soutenir ko sa nini ako boya voilà et ça peut bongo biso pe to ndo boya na événement na biso par exemple journaliste moko lobelela makambo nanga on comprend na boya nanga pe parce que quand il faut promouvoir biso bolinga ngote pona ba artiste mo X bino mo bo comprendre que musique à Congo et comment centralisé quelque part so bolandele lelo bo comprendre ngote mais lobby et ça na ba campagne mo resala ma pona ko déstabiliser ba artiste mosusu ba jewana tout ba tout ba si ba comprendre na bango mais en fait gloire à Dieu ça on a bengi ba journaliste ya TV ba répondaki favorablement to beta les 12 wana moi match moko ngapona nga ya match te mais ezalo ka fait en fait nangi na pesa ba journaliste o nga na zana ngo bango pe ba pesa nga oyo bango bazana ngo po to tombola nde musique ya Congo depuis la congolais makambo to sala ila pona ko tombola musique ya Congo quoi alors surtout ça musala ya bien faut ko encourager ka biso faut ko tindeka ka biso au lobby to tout ça musala bien quoi voilà mais bana ata ba royauté mais bana droit à analyse maman bébélé parce que aux artistes mbora na biso bah so déjà mutu alinga déjà dépliqué ayo kasi osala analyse bien pour na makambo na ngai moninga soki ndeti toto bimse bondo moi qui a bien voilà merci merci beaucoup donc je pense que boyoki ndenge ndeko déplique pomba ameki ko soulever ba point moko eza vraiment siko actuellement comme vraiment fréquent na niveau na secteur vraiment musical donc yango moni
toujours que musique congolaise, ils sont en danger. Hein? Donc, quand on a réflexion par rapport à la musique, ils ont décentralisé. Je pense que Boyoyebi, allusion ni nyango oyoye, déplique à Sala par rapport à Ninga Sali réflexion. Donc, c'est-à-dire, musique est qu'elle n'est pas mon côté. Hein? Donc, musique est qu'elle n'est pas mon côté. Nous, Salaka, banalise, nous, non, à numéro 1. Mais sur ça numéro 1, boti capé ba musicien msuba ba bénéficier pe na ba misala ya ba journaliste misusu. Vous comprenez, na petit côté on a so komi na yebi pourquoi na belo quoi. Hein, donc c'est-à-dire numéro 1 avant na coin na ye, asa makamna na ki numéro 1 na ye. Donc ce qui soit disant à ça numéro 1, mais pourquoi vous voulez maintenant qu'on matérialiser nyon surtout et pas ba musicien msusu ko maté ezalaka et pas na ye. Pourquoi dans le lobby bon parce que ngape nazwaki ba message ya bandeko belé ba benga ngai nana ba audio nako luko audio mona chapé audio awa et puis bokomona ngo nana audio nana ba audio ndeko moko abengaki abengi tellement na yambi été et la personne asala ba audio oya ko loba zomona aloba o akokai ko loba. Mais bon, je pense qu'ils en ont important, il y a Kochango. Aloba wa loba, loba qui vraiment makasi. Wa loba ya ma BP. Zomona, et puis ça mutumo wote. Yango na se posera siko ba question na bi, mais pourquoi siko yo mutuana o yo komela nga yo loba ke note, il faut soutenir soutenir mutu ozo soutenir te kende pas mutu ozo soutenir wana kuna nde makambo bien zali, makambo boezali, makambo boezali. Makambo wana nde tozoboya. Makambo wana nde vraiment tozoboya. Biso de toza bone tinga vraiment boye. Na ndenge nga na kendela makambo nanga. Soki oye na solola na yo, opesi mbongo na ya promotion, na kovana na plateau nanga, na solola yo. Et nite koloba ke ndeza wana lokwa yo opesaki mbongo basa lo promotion, na lobelela faire rigoler te parce que toi tu m'as payé l'argent pesi nga mbongo te pona lobi te pesi mbongo pona promotion na yo ozomona. Donc soki fait rigoler par exemple pesi nga mbongo pekisi nga te na lobela fali non apesi mbongo na sali musala. Donc batu foto zonga na bonde na ndolo bakala journaliste zonga na texte ndenge ba yi politique baloba zonga ma na texte. Donc muta pesi mbongo na pesi mbongo ne pona promotion ya produit na ye point barre. Mais c'est que non okanga entreprise mobimba bazala wana pona ka focus pona mutu moko non. Et puis ce bolandi ndeko déplique ndenga lobby. Donc c'est-à-dire so tali za na triangle mo eza wana. Donc lokola ya soutenaka côté azala mingi côté ferré. Donc ba journaliste ba côté mingi fali donc à cause accepter. C'est ça si on peut dire ça. Parce que surtout toyebi Frank Stemai. Toyebi Africa sur Africa ni na on a bossé sur Africa mo za ebele. Toyebi yango ozomona. Donc lokola ye aza pro côté mingi ferré a teto fina ye et si maté ya ko toko tia poate voilà. Mais so musique et baby et puis musala to baby. Mais ce que yo ce oza soi-disant entrepreneur oza entreprise au foot arabatu mais ye ende kona biso déplique musala nga benga même subo ya botia epoa bonga bozo nga pe m'inviter nga ki a payer nga foot abino. Mais ce que boy proposition mutu moko boy pour msusu parce que vous êtes indépendant. Mais pourquoi sikoyo bobombaka zalaka nini komaka ata kombo ya artiste on a chaîne na yo hein okomi artiste kombo ya chaîne na yo komi kombo artiste ngo pour bat bazwa mamo identité ba mamo ke noté au lieu de ozo masquer on a ba émission msuzo kota alors qu'il y a des musiciens msuzo bana pour savoir travail mais au travail na bonté parce que oza côté moko boy non. Faut faire la part de choses. Biso za musana biso to sala na éviter en tout cas makambo le kana Congo bon peut-être même chose pour mboka vraiment situation sociale est vraiment catastrophique on peut dire comme ça. Toko lo bango be bongo ya moni batutu
so aza na mwa musicien mo azo fini mo bala yango tozomona ba clash nyonso elekaka na ba YouTube wana. Voilà, pour neti ngane na aboye nde naza boye oyo futanga mbongo na fingelo mutu en tout cas ozwanga te. Donc biso toza chaîne promotionnelle. Donc soko yé to ça promo na yo to koya to vandi to lobeli produit na yo. Omoni donc c'est un peu ça. Donc en tout cas ngai loka na osenga kaka conseil ka na opesa kaka ne ba ninga na nga to ça na ba musala moko. Donc conseil nga na opesa bimi zaka ke bandeko na nga tozonga na texte. Surtout bato bana ba chaîne YouTube. On peut comprendre, par exemple que les journalistes mongo boy mais pas ton chaîne. Au pokoti ça rappelle basuka ngona pe boy 5 shaba 10 shaba pe koti. Hein? Oza patron na quoi na yo. Oza na ba gens au futaka mais okoki jamais ko se comporter de la sorte. Moi je suis désolé. Nga attends na yoka ki yango ça la nga vraiment bien té mais au moins de qu'on a biso déplique le quoi azongi rapidement na bateau basalaka ba émission à télé. Je pense que bah Ocha est vraiment poids bien et puis sortie officielle il y a stabilité aux alango bien toujours c'est là on vraiment netinga vraiment na la stabilité on a vraiment na zela yango vraiment pour na bi que déplique à ça la boulot na vraiment vrai kitoko. Donc voilà. Tout le monde qui peut sortir à Ebondo et Betaki. Ndekopé déplique à déclarer en haut abi batona basara banalise wana basara qui analyse à Ebondo te pourquoi parce que ba monique simbi so simba ki te ba ngaki baya. Donc chronique à Congo et comme il y a bien ngata on banalise à 2 balles. Hein donc to benga on sko bon. Banalise à 2 balles. Hein? Donc voilà. En tout cas, et ça lit vraiment bien té, et ça lit biso bien té, il y a au monde en dengue, maramozo kende na Congo. Bon, tout ça Congo. La situation actuelle, toi n'est l'eau tokoki ko salate, to yaka opesaka conseil, la bande de surtout. Fait rigola, toujours c'est là Abidjan, déjà les 12, les 13 Kalamingi Tawa, vendredi, samedi, tout fait tout flamme. Je pense que binomo bomona qui en image ne to l'accès bino l'autre fois ndenge bayambaki nde bayambaki na Abidjan ba tout bazaki très content et au monde bomo ils appellent na ba détracteurs hein, parce que ba détracteurs na makamyo surtout bazanga ngati surtout côté Ferigo là binomo bomona qui ba campagne de déstabilisation ya concert na ye oyo ba loba ye concert aux alangile mais tala lelo yo na ba page minene o ba confirmer qui va vérifier qu'information té ba gafaki donc lelo basikali wapi baza wapi et je pense que bomoni déjà Abidjan ou Abidjan Faro donc déjà ekozala ya oyinda ya osakanati toujours sepela quand même peu artiste askena déjà avant kuna sali interview na ye donc sans complexe hein donc lobby encore loba biso to ya toujours ko soutenir plus ba artiste baza humble. Et puis, artiste oh bazana ba humble, oh bazo reconnaître quand même misala ya bandeko ba kusala pe quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Fali pe to mona ki fali Cameroun to mona ki pa keyo ba yambaki et ça din pe à ronaye. Donc voilà, c'est pas à commenter beaucoup. Bango nyon sto ba sa musala bango vraiment bien. Hein, donc bango tout ba sa boulot na bango vraiment ndenge sengeli biso tozala toujours wana pona ko accentuer ba musiciens onyo surtout ba sa boulot na bon parce que libanda mboka c'est le Congo qui gagne to monaki vidéo ya Inos B na Sidiki Diabaté baza déjà collaboration ezoya ya Kafu parce que Sidiki na eloko na betaka wana so eli kembe so nini donc bon wana na yoka ba sonorisation ya ndeko wana en tout cas c'est fort Sidiki. Ce qu'on attend la siko voix ya les padres ce qui a bêté le mot na Sidiki et ko pesa pe lisu ba couleur moko boy po ba ding ding wana ndenge beta na ndenge ba mali wana ce qui ba sali loko moko na les padres ne les padres bêté le moko na ba ja ba tucheze wana e pesa pe sur le moko boy au moment ba o pesa pe mo le mot mais toujours là
tous la inosbi déjà Sidiki aza vraiment artiste moko s'installe à peine na Mali wana donc voilà tout le monde l'accepte bien en image dengue les deux artistes donc le Congo et le Mali dengue collaboration na bango ezala qui sentir qu'il y a un respect donc yango wana ndelo tozolinga yango wana c'est l'Afrique en fait, c'est l'Afrique en même temps et c'est le Congo aussi et puis c'est le Mali hein donc c'est vraiment ça quoi donc yango wana elo biso to koloba yango wana musique kaka dengue depuis la musique hein, donc tous dans la musique je pense que doit comprendre quand même que les histoires de views au go tricher non dans la view mais art ba tricher à terre na art au go tricher parce que so beti mabe nzembo ezanga tina donc voilà merci beaucoup na batunyo surtout bazo kitana bango Yolanda biso bozala toujours wana pona biso ba numéro na biso za wana ezoleka so Monique tout ça qui analyse ma bé Monique tout ça là qui bobo benga biso c'est côté no lobi ya solo côté no lobi te papa continue ka bon to ba suggestion na bilonde ça là que to améliorer ba misala na biso nyonso to ko sala quand to lobaka na ba musicien et puis tant quand to lobaka na ba confrère ba concert nyonso tout ça na ba même travail to zongelaka toujours ba vidéo na biso to sali pour et ou améliorer les sous ndenge nini ya ko sala makambo na ozo sala en tout cas merci. On se retrouve prochainement.